Elingi komonana Nabakini baye Kasaleli nasoro Nawana baye baso Nachola kimonimo Nakolelo Bilelo Mawa eko salate Muyaya kimanga Elingi komonana Nabakini baye Kasaleli nasoro Nawana baye baso Nachola kimonimo Nakolelo Bilelo Mawa eko salate Ngonga mibale ebeti elakisi ete programme na biso ebandi na ntango oyo soki telefone ezali ya kofungwama tokanga bana tobateli bango biso nyonso makanisi na biso ezali esika moko makambo ezalaki na biso na bandako bakanda kosilika to makambo ndenge na ndenge la facture tokosala pamba te toye na ndako na tata na biso na ntango makanisi na biso ezali esika moko mpo ete tokoka kobanda programme na biso Silo nzambi bukasila muki mwana kyame Silo nzambi de Silo nzambi bukasila muki mwana kyame Wena bo
tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe na biso, Nzambe na biso, Nzambe na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa tobengi yo na ntango. Papa tobeleli yo ya solo. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifiez par ta bino basato tata Nzambe kolo Yesu pe papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu. Papa ya yambo na banda kosenga papa na sengi na bolimbisi na mai oyo maso tosalaka na liboso na yo papa oyo esepelisaka yo te papa limbisa biso bana na yo tozali kaka bana na se ya ntango. Papa na sengi me mwana ye tata mwangalela nzambe yame tata Simon Kimbangu tata mwangalela atuli ndati matondo kwa nzambe to kadi kebele sabala tambi katulira mabonsono bika tulebukila impasibo twakutukakalaja kabana umeso mako nzambe to nsolo lokabeto tatu yizidi wili bisambo mama nkijaka mwana kundinda boba kidika nzambe yetu nzayamvimba niko mpasi zituokele boso wili mungunga nzambe yetu bika ofisa ntangu mpasi bo wanyangika balaba ika utuvana zimbi yengolo mpasi bo tutunga kamba ngirusireni ika mpe watu visisa mpasi bo twakala yesola
natuyalaka nzambisheso papa Simoni Kimbangu tambo kukawelosaka naolola elati yaso nzambikaso ombena wa tataselo bambete talenu jasha naye Montononto amboja lunyalo dongadake nzambikaso anekonje choko tambo kayo nzambikamete shumbia koneli yekeleche papa Simoni Kimbangu nzambilati abantu tutakiyo yeyi yaso mkombosha tuikila nzambi papa ona nyumakolo amen. C'est pour Dieu que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, na kombo na tata, moi na tata molimo musanto, amen. Tobondela. Na tomeki kozwa mokano totangi ya loyembo ezali na ntina ya likambo ya monene elekaki le 16 août 2001 na ntina kokanisa liwa ya tata na biso nzambe na biso papa dialungana pamba te le 16 mingi tozalaki mingi mpe tozalaki awa te na ntina ya mikakatano ezali na mokili oyo toyei kasi na ntango oyo biso totangaki loyembo na bayuda psaume de David tobengi yango psaume de David pamba te na ntango bakala bayuda bayembaki banzembo oyo il y avait pas seulement que David bato bazalaki ebele bana na Corée bayembaki bango ezalaki couple lokola Jeteki
Koreki, etc. Bayimbaki. David mpe ayimbaki. Mose ayimbaki. Mpe bato ndenge na ndenge bayimbaki. Banzembo mosusu kutu bato bayimbi bayimbango bayibana te. Nganga Nzambe moko aloba na biso alobi ete banzembo wana ezalaki inspiré na bamama. Siko na ntango na kala lokola mama mwayebaki ye na kati ezali te bakamati bapesi yango na koko na biso Davidi. Kasi wana ezali likambo na biso te, ezali nde koyeba ntina na nini ya loyembo. So ezali kobondela to banzembo ezali kolela kobondela mbala mibale. Na kati wana tomoni banzembo ya kokomisa yawe ezali banzembo ya kolela na ntina na pasi, banzembo ezali korappele biso boyei na nkolo Yesu mpe makambo nyonso emonani kati na biso. Ndenge moko mpe ntango tobandi na lingombe ya Tata Molimo Mosantu tomoni Koreki ayembi, Jeteki ayembi, Dirigeant ayembi, Fluki ayembi, tosokisi na faki. Nyonso wana ezali mpo ete Nzambe na biso azwa lokumu. Soki tolandi banzembo yango okoyoki ete na kati ezali mabondeli na ngai na yo. Mosusu ezali kolela, mosusu ezali message ya Tata Nzambe epai na biso. Nyonso wana ezali na ntina ya kobikisa ngai na yo. Nde na loyembo oyo toyembi lelo oyo Davidi ye moko ayembela biso na psaume 139 mutu na mokanda elobi bénédiction de l'amour fraternel lipamboli na kati na boyokani mpe bolingo ya solo. Moto oyo tovandeli lelo ntango aye na bayuda nkolo Yesu avant te akende atikaki likambo moko alobi na bayekoli na ye bozala esika moko, bozala esika moko, bozala na bolingo ya solo mpo ete mokili basosoli ete bino bozali ya ngai. Ntango mokanda ya psaume ekomami nkolo Yesu nana ayaki te. Nzokandi makambo ya koloba ese ekomama deja. Kuna tomoni David alobi ete ezali esengo komona bato bandeko bavanda esika moko. Soki bato bavanda esika moko na boyokani esika wana mapamboli na Nzambe nde ekokitaka na kati na bato wana. Lorsque les gens sont unis, ndenge toyoki na libondeli Bible lobi esika bato mibale misato basangani na ntina na Nzambe yawe akozalaka na kati wana mapamboli mpe komonanaka. Batata na biso bamvoala batiki biso liboke yango lingomba na biso na kala babanda obenga mokinto ali lisanga. Mapamboli ezalaka esika bato baza uni na likanisi moko na boyokani na solo. Engai na lelo eske toza uni kokuta na boye eza problème te, mais eske toza likanisi moko na mitema na biso na mayele na biso toza na likanisi moko po ete mapamboli ekita kati na biso. Nkolo Yesu tofandeli lelo ntango aye na bayuda alobi natiki bameme 99 nalandi moko mpona tia bango esika moko. Pamba te lorsque bameme baza esika moko ntango wana moyibi moya kotiza te. Tomonaka ata na bareportage to na banyama biso bato botama na mboka mono tomona troupe ya bamakako to banyama bazokende mpo ete chasseur akoka koboma moko fa disperse bango akabola bango. Ntango wana moni aza isolé nde akangi ye. Mais soki baza uni eza difficile. Est-ce que ngai na ototikali uni ndenge papa Fumambanza atika biso peut-être tokoka kozwa mapamboli wana. Pamba te lorsque nous serons unis ntango wana molimo na ye vandi kati na biso mapamboli mpe emonani. Mais est-ce que toza lisanga ndenge tata atikela biso ezali motuna na loyembo ndenge toyoki banzembo nyonso eyimami awa elobeli biso yango.
Lingombo ezali lingomba molimo soto lali banzembo surtout jetiki yembeli biso bakorali nyonso bayembi awa tozolobela likambo moko ezangeli tata yakende me atikeli biso ndenge nini na ntina na loyembo toeleki ezali motuna tokei na mokanda ya mibale ya psaume ya exode batata bamama ntango tokotangaka mokanda oyo ya mobeko ezali mpona ngai na yo rappel pamba te bato bazalaki na chance ya koyoka mongongo na nzambe directement na ntango na kala ezalaki bana na Israël après kobima na bango d'Égypte kwitima yawe alobaka na Mose apesaka ye mokumba wana ya kobimisa bana na Israël amemi bango akomi esika amonaki ete esengeli ete bango nde bakende bakota na mokandelaka nzambe alobi no ezaleli oyo bouti na mon Égypte malamu bobonga na zela napesa bino mposa na nga je vais vous montrer lolenge nini esengeli ete ngai na bino na ntina ya mobeko batata mpe bamoma motu na motu atala enakweyaka epai nini mobeko nini na kokoka kotosaka te na 12 précepte ya lingomba mpe ekakisani respect na lingomba respect na batambolisi respect na likambo boye songolo kaka na leta nyonso wana ezali mobeko na kati na lingomba les 10 commandements tosalela pamba te lelo nazalaka soki natali tokotangaka baconstitution ya mokili mobimba na baloi ya mokili base référaka toujours na 10 commandements soki natali bongo na yabi banzambe na biso bazwa lokumu pamba te baza koprepare ngai na yo na mpona kotambwisa mokili lokola toyebi mobeko toyebi ete nyonso ya mokili eza na maboko na biso balwa nyonso ya mokili kozala moke komonana te pamba te apotre paul alobi oto oyo aza na kondima mobeko nde eza na ntina te na miso na ye biso eske tokotosala mobeko batata bapesi biso pamba te ngai na yo tokoteya mokili et de quelle manière de quelle façon na ntina na mobeko ya moke ya monene ezali te batata mpe bamama totosala tokotelema epai ya bamilobela lobi ete bokoki kozala na banzambe mosusu te liboso na ngai me emonani ete ngai na yo tomisaleli banzambe nzambe na biso azali nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya kimia yo okamati nkanda otie liboso okamati ekobo otie liboso okamati koyina otie liboso okamati moyibi mondumba mpe makambo nyonso otie liboso omisaleli nzambe okanisi nde tata simoni kimbango kosepela na yo tolongola banzambe ya ndenge yo na batata mpe bamama totia tata molimo mosanto Simon Kimbangu na centre ya makanisi na biso totambola ndenge ya lingeli mokili ekoluka biso esoki baluki biso lelo ngai na oso tomaîtrise mobeko te ekozala ndenge nini na ntango wana topete tozwa mapamboli tosalela mobeko les 10 commandements ya tata nzambe 12 préceptes ya lingomba tosalela mpe te mokolo wana ngai na yo tobika totangaki mokanda ya ntoma Jean évangile selon Jean yohani ye azalaki moko ya bayekoli na nkolo Yesu e makambo oyo akomeli biso ezali libondeli ya nkolo Yesu liboso ete akufa Christ azalaki na mission oyo tata atindaki ye koya koteya biso kosalisa biso kobongola biso mpe tazongisa bonne relation oyo ezalaki ngai na yo na nzambe eyebebaki ya kufi asopi makila na ye mpo ete ngai na yo tobengana lisusu bana na nzambe voilà objectif ya venu ya Christ na mokili yamonaki ete akomi na fin ya mission na ye atei abikisi bato asali bamiracle ndenge na ndenge liboso ete akende amoni te ntango na ye ekoki asali libondeli avandisi bayekoli na ye asali libondeli oyo totangi lelo
alobete tata nga natiki bango na maboko na yo ntango nga nazalaki na mokili na bandaki kobatela bango na ntango oyo nga nakozala na mokili te kasi yo tata batela bana salisa bango na nyonso eza na bango kosa pamba te ngai na yo toza moko esengeli te bango mpe bazala na bomoko likambo oyo totangi yango na mokanda na nzambe nzokande na 2001 yango mpe elobami na nkolo yesu na boye na ye ya mibale tata mfuma mbanza avant te akende apesi likambo alobi na biso nini alobi ete bana nga naza kokende kasi nalingi ete bovanda lokola bapwale ya mbwa bolala esika moko bolamuki esika moko ngai na yo lelo sike tozaka na kati wana tolalaka esika moko tolamukaka esika moko ezali likambo ya bolingo bato ya bolingo nde bazalaka likanisi moko batambolaka nzela moko bayokani basala nzela moko bakosala mosala na ndenge ya malamu botala mokili na biso ndenge ebebi c'est parce que bato baza na boyokani te baza na likanisi te balingi kozala moko te ngai kaka nde naleki mosusu te or monkolo nyonso alobi te bozala moko ndenge na tata toza moko nous sommes un de la même manière bino mpe esengeli te bozala bomoko na bino na bino mpe bino na ngai na tata mais est-ce que lelo toza nano na bomoko ekomi mutu na ndenge na ye mutu na mutu asa abimi oyo azokende gauche azokende droite ntokopambola na ndenge nini batata mpe bamama ye ake kozwala biso likambo ya kitoko nde toyoki na banzembo nzoto oyo bango bakokata likambo na bango te esengelaki ete balata nzoto ya molimo kasi atikeli biso likambo recommandation rester unis eske ngai na yo toza unis po ete tozwa mapamboli soki na bapolitiki bazokoka kosala eloko te c'est parce que baza lisanga te ebongo ngai na yo na lingomba toza ndenge nini tokomi na bagroupe ye motu ya inter ntango lolenge tokofandelaka mose liboso tata nzambe apesi mobeko bayuda ntango bayoki mongongo na nzambe batata mpe bamama babange balobi mose malamu makambo wana yo kende kozwipa na tata nzambe yaka kopesa biso tokoyoka malheureusement bato yango bayokaki mongongo na nzambe basilaki na désert bakufaki pamba te batosaki te bien que nzambe aye koloba na mose tomona yango na Deutéronome 5 kende korappele lisusu bana na israele pamba te mokanelaka yango wana me ngai nalingi te tozala na relation ya kitoko ngai na bino asa moma na bobengi nga tata ngai nabengi bino bana tala lolenge ngai nalingi te botambola tala relation bokozala na mona ngai yawe nzambe na bino tala lolenge esengeli ti yo ozala na moninga motu mpe ete mapamboli ezala kati na bino kimia ezala na mboka naza komema bino te emonanaki ete bato batosaki te pamba te ngai na yo motu alliance nyonso tokosalaka na tata nzambe biso nde tobongisi tobebisaka bato mibale bakotaki Josue na Caleb mpona nini batosaki mobeko mwa nzambe batata bamama kaka ye nzambe wana oyo apesaki mobeko na ntango na kala bango basato baye kofandela biso nzambe akoyaka maboko mpamba te ntango aye na ntango na nkolo yesu epa bayuda bango bakanisaki aye maboko mpamba nde aye kobakisela bango likambo ya bolingo alobi okolinga yawe nzambe koleka okolinga mpe moninga moto banvoala baye bazongeli makambo na mobeko mpamba te bango balobi ete toye korekipere bino lokola bobungisaki na ntango na kala bobebisaki bakotaki bokonzi na nzambe te botosaki te tala toye kopesa bino lisu mobeko epai bokolelaki nde ezali awa botosaki répétition chaque fois na ntina na mobeko ngai na yo tolobi nini na kati na mobeko batata mpe bamoma tata mfuma mbanza oyo tokanisi kufa na ye lelo azalaki motu na mobeko
azala ikotosa mobeko matata nzambe pamba te akoma mibeko mingi na kati na lingomba ezali ya ye moto akoma ngai na yo lelo so totosala mobeko na lingomba pamba te soki otosi mobeko te otosi nzambe te mobeko ezali nzambe pamba te wana ezali liloba na ye eloske nga na yo totosi mobeko te totosaka nani etoyaka kosala nini na kati na ndako na nzambe pamba te awa ezali lingomba ya molimo mosantu jeteki ya otai koyebela biso esengeli ti ngai na otosimba mobeko matata nzambe na toyebe ete mikolo ezali kopusana pamba te likambo ezelaka biso eza koya batata mpe bamama batata bazisi bateyi biso balakisi biso lolenge ya koganye bokonzi na likolo ndenge nini tokokota mokonzi na likolo bateyi biso ezala na banzembo ezala na mateya na bango ezala na bavision ezala na comportement na bango ngai na yo tozali wapi et surtout likambo ya bolingo ndenge nkolo na bayuda alobaki na bango ntina na bolingo reste uni tata mfuma mbanza ye na tour na biso alobi na biso lo meme likambo avata yakende bozala lokola bapwale ya mbwa bolala esika moko bolamuki esika moko botosa mobeko mpamba te ye moko azalaki motu na mobeko misala papa tongi yelusalemi atikeli biso mokumba alobi soki bolingi bobika botonga yelusalemi lelo soki tokomi na mome ya ntinsani tokimi toke kosala bisika ya kobeta masolo tokosala ete mosala ezali kozela biso ezali mobeko bwatu moko efungami epai nini ala biso wana toke kobina toke komela elamba ya sika ebimi tosombi me likambo oyo batikeli biso ya kotonga yelusalemi oyo mokili ekobika tolobi nini ezala ngai jeune ezala ngai tata ngai mama tolobi nini na ntina na maye tata mfuma mbanza alakisi biso kino lelo tozaka na koyinana kowelana kotolana kofingana koboya kotosa mobeko na nzambe yango kuna na mokanda ya Matayi Matthieu alobi na biso boye Matthieu chapitre 3 verset 10 déjà la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nzete nyonso oyo ekobota munga na kitoko te tronçonneuse nevandi place wana mpona kokata yango kotia yango na moto elingi koloba ete ngai na oso totamboli na bolingo ya solo te totosi mobeko na nzambe te tosali misala te eloko ezali kozela biso ezali lifelo mais est-ce que ezali avantage na ntina na ngai na yo yango tata boteyaka biso mokolo na mokolo totika mabe tosala malamu mpe te bango basepelisa biso voilà ntina objectif ya koya na nkolo yesu kati na mokili yango wana objectif bango bana baya ezali mpona koteya biso barécupere biso bango baseka te lelo tata simoki mokengani aza koteya biso mpe te ngai na otokoka kobikisama kasi condition ezali tozala na bolingo ya solo totikala na bomoko tokanisa te bango bakei nzoto wana nde ekei me bango wana bayebika na nzoto ya tata simoki maokiangani malamu totosama ye bango batikeli biso totambola solo na bolingo totosa mobeko na tata nzambe tosala misala ete mokolo wana ntango babongo baokata likambo na bango ngai na yo tozwa na pamboli mpe tokoka kosepela na bango elongo tosukisi boye na kombo na tata mwana tata molimo mosantu amen totelema tobondela tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est loué.
c'est loué, c'est loué, c'est loué, monongele, musalaye, nukuvamu, yele kwatata, ngele baka, molozapa, akitangwa meya sala ilungidi. C'est loué, c'est loué, c'est loué, monongele, musalaye, nukuvamu, yele kwatata, ngele baka, molozapa, akitangwa meya sala ilungidi. Thank you.